ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Na ABC Tolo baka c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kolala kolamuka ezali bongo habitidete tala bisika nyonso ezwami biso tolo bayete c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bandeko tozali kaka koyebisa na bilo ete likamba mwasi na mobali o babomani wajilo mekelo mana likambo ezali nde ya mwasi na mobali babomani bango baweli konini o mbaweli sena ye mbaweli bokonzi o babomani to bande koyebisa na bato ete esengeli tozala bato tolongola bolema tala emission tolobela mboka Congo eye sikoyo biso la bilo balani nde balobaka solo tolobaki vérité eza teti ndenge bana kini bazoloba nyonso makambo. Merci na la reine Olga Lompinga, bon retour poete uti kosala mama bembo la South Africa ozongaki depuis mokolo ya lobi okuti mokitena Florence Batondo Mido Malamu tika nzambe apambola bino bandeko ingete la République démocratique du Congo ezali esengote ezali pasi kasi soki tozali koloba boye ezali pambate tango bazali kolakisa ondenge tolobaka bako sukaka oambaka eloloko a konto soki tolobilo sako oleki wana yo lake cela veut dire yo zali la mayele yaka kolakisa ngai kasi tala bato bazali koyoka te émission eve ya conscience eve ya patriotique tondima risque tozali kosala yango kobelela pona kolakisala ye ekolo Congo ete boyoka makambo nyonso ezali kosala masiko lokuta océan de la presse ezali wapi bokotela ABC makambo soki naloba te na bandai kolakisa bino uta bandakala na lobi ete bato ya FCC bazali koluka bazala la majorité pona nini kolandisama article 166 plutôt bandeko botangaka ezali article 166 ya constitution mobeko likondi ekolo Congo eloba na biso nini elobi ete moto oyo akozala la majorité na kuna na ngambo ya Sénat moto akozala la majorité kuna na ngambo oyo ya kuna palais du peuple ya ba député moto oyo akozala la majorité akozwa ekolo wa biso mobimba moto wana azali na makasi ya kobenga na tata mokonzi ekolo akobenga na elolenge nini tanga kotela ete tata mokonzi ekolo azali moto ya lokuta azali moto ya kopesa kamisolo ya kalaka obilo lopoto bolobi corruption na li français tata mokonzi ekolo soki azali koloba makambo pe makambo na ezali kokokisa mate lolenge mwana mboka Félix Tshilombo président oyo azali koloba ezali kokokisa mate soki batangi bibeko wana bakutie na bambeba ya lolenge wana bato oyo bazali ne tuluku ya bato ebele na bisika oyo nyonso la tangeli bino basimbi ekolo wa biso na bato babango na botombo ami na bato baike bato wana bazali na makasi ya kolongola tata mokonzi ekolo ne bonga wa ye pe bakosala nini bakotia mokonzi ya Sénat nde akozala po amemati kino toke na maponami nayebisaki bino ete coup d'état mozali kosalama mwana mboka Joseph Kabila abombaki yango natangisaki mwa bato mosusu ya mayele balobi oseya bomba kasi ngai nalobi soki tozali kobomba peuple azali koyeba te sor ya bato kozala likolo wa biso nazali molobeli we ekolo Congo natindami mpona koloba bosolo kombo na ngai oseya ezali te mpona bato to nini te ezali biloko ezali kouta epai ya nzambe tata nzambe alobi toloba solo po solo nde ezali kosikola la liwa basali ya nzambe pe bele batala kombo oyo pe basepela na yango pe batia yango maboko yango bomoni endimama bandeko balandi koboyaka moto te kaka po yiniye koboyaka moto te kaka po ekwangala yo omoyi lokola bakobotola yo ndeko mosala ya émission oyo ezali koya kopesa moto kwanga ya kimia ezali koya kopesa oyo bopembe ya kimia tala Kabila na bato baye bakokisi mobeko wana article 166 batangaki yango la bokebi nayebisaki bino ete Kabila akotaki mwana moke atikaki bakonza ye atikaki bato basaela ye mabe Kabila bandaki kokele koyekola ekolo Congo ayekoli yango malamu na bokebi sikoyo nde alingi azwa bokonzi ya solo po ye azwa atangi mboka oyo amoni minéraux na mboka oyo na kingakati wana ekomande lokola République démocratique du Congo minéraux nyonso ya Congo représenté kuna ezali nde lokola monument ezali lokola eloko bilo bobengaka soki musée nde kingakati bandeko bangai bandeko baimboka Congo lelo ezali kopela UDPS ebuki parti à PPR2 UDPS etie moto
kuna na ville UDPS pelisi ba parti a PPRD ko zikisa ba siège babango bango wana bazali ko ke na cour ezali mabete poete sata koteli bango babundi bango na bango kasi tozali komona pasi ezali nini ezali pasi na bote kaka ekolo ezali ndakisa oyo mwana yi ekolo Kongo akoyi kolanda te tala lelo pona nini bato ba UDPS bayoki su kanda makasi pamba te mwana mboka Félix a comprendre ete bisika oyo atekaki mboka bakangi ye na mayele mabe ebele cour constitutionnelle ezali pour la Kabila justice ezali ya Kabila siko lokola bango basi bakangi bato bayike baleki motango ya majorité bango bakomi na bato bayike likolo ya majorité na parlement na sénat pe bakomi bisika nyonso siko ezali nini bakozwa ba province tout bakobimisa ba gouverneur bosi boyokaki ete kuna tako bachaki pasteur ya FCC na moto bango boyoki ete botalaki ndenge bakabolaki bayi ba province bango bazwaki boni bazwi 24 siko bakei na Sénat Kabila sombi ndenge na yebisaki biloko azali kosomba lelo bomoni bato ba UDPS balobi marque alongwa bolongoli marque seke bokolongola Kabila seke bokolongola Joseph bokolongola Félix bokolongola bato nyonso marque asali nini asali kaka tricherie kolandisa na président de la République Chilombo marque amoni ke ngai na lete naza na poste bokopesa ngai te Chilombo marque akosala nini akeye pa Kabila zui musolo ba député ba PPRD balobi biso pe toki kozwa misolo siko batomboli article 166 ya mobeko likonzi ya mboka oyo epesi Kabila makasi ya kolongola nani mwana mboka Chilombo la bokonzi yango la yebisaki bilo coup d'état ezali ko se préparer ba se préparer yango kaka kolandisa na mibeko yango na lobaki na bilo na lobi soki moto oyo azali ko sela mibeko na lolenge ya mabe biso tokoki ko ya ko dévancer te na mayele mususu biso peuple congolais tokoki ko benga na Kabila te est-ce que sengeli ba monya Rwanda ba ya na utai ko yebisa bilo na lobi po ba libérer sengelaki mwana mboka kele ko solola na Kagame mosofi wana bomoni te mama Jawa bomoni te mama Nangai Faiza molonga nya papa Mbango bomoni te bino ba mama Centrafrica bomoni te to bomoni te BL2 ingeta na France bana ya France Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobalo nanda koloba peso se tonda mo bomoni te Giwa Nzambi molonga la Sylvie Mwamba tozaki na TV kolobaka bomoni te makambo bino bolobaki soutenir Félix toko mesana lelo bomesane bomoni te Fortuna Nzembo tari Japiri Kikita Mamileba bomoni te la dimbala lelo to suki tene mona nsema za wapi ba président bakobimani to luki Diomi Ndongala azala bon marché bakela ko abandonner kuna toza ko fuya kama makambo pona ko lebisa bilo tozo risquer ba vie na biso moko lelo oyo bon marché pona nini botumbi PPRD tar botumbi PPRD c'est selon la loi boko ya kaka pour loi wale kangi bilo sous la qui c'est que vous êtes des sauvages et la qui c'est que boza ba marionnette boké ko liambo ba escroquerie c'est quoi toute pièce les okweli et pas ya nani et pas ya mwana mboka Félix Chilombo tango ba kotangele ba loi wana bango balongi makasi balongole la présidence allez là na koyamba président ya Sénat Joseph Kabila planning la pesa bino ngote na loba yango kala leo la baluki yango tika nzamba pambola sango mokonzi tika la ume anasema kolambona mbali wana nzamba la gloire de l'Éternel azokosate nzambe ya Israël a telemi nzambe ya Jean de Dieu mwamikadi mamula ya abenganga ya solo na moni yango po makambu nyoso azoloba yango lazomona yango ABC boko finga yango na nini na lobaki ABC eye ko changer ba donne ya République démocratique du Congo merci na la patron la mama Chantal yao tika nzamba mona yo tika nzambe amona yo sala makambo malamu po la ko tombola chaîne yo po nzambe ndaye ko tombola yo mama nzambe ndaye ko délivrer yo sala makambo ekoki papa oze bosala makambo ya malamu po ete chaîne oyo eyende ko kango la République démocratique du Congo ABC1 c'est Jésus-Christ qui est le number 1 bato nyonso oyo bazaba abonné à ABC bakozala de cité parce que la ABC bosote ko komate Dieu dénonce les insanités bande kolangai article 166 ezui musala na yango parlement sénat ba gouverneur ba province ezingami na FCC siko baye kolongola Joseph baye kolongola Félix Chilombo siko baye ko bengana ba ko bengana pour la nini Félix a diplôme te qu'on se dise la vérité Félix azale loko mokote Félix lokuta côté de la tricherie Félix makamolo ezali malamu te Félix malobazolo bazoko kisate na ko libérer ba prisonnier politique na ko kena goma la sisa guerre na ko sala boye makamunyo so moyo kama ezali te ezali l'article 166 allez wale sengini ba destituer la français la bilo batamendele
président de la République. Balan ba destitué, FCC ba destitué pour la nini, bazali majoritaire. C'est quoi nanya zo bokonzi. Joseph Kabila Kabange gangster China Rambo. Azui bokonzi. C'est quoi akonza la ndenga bien. Alobi c'est quoi la vanda na beta plus que Mobutu. Te. Peuple congolais, te. Peuple congolais, te. Ya solo totika ki bango boni sisa la ngambimbo fuleja la kinde kasi bandeko langa ekomi pe ngonga oyo to bunda. Na emission uti ko lekala sila ko ebisa bilote Martin Fayulu akutena ba mindele asoni na bango mapona mako sala malisute. Mais il faut que la procédure à président la vice-président. Siko tozo ebisa yo Félix longo leur guerre ba luba posa lelo ko mokote. Longo leur guerre ba luba posa lelo ko mokote wangala bango ba sungi ote. Yaka côté ya ba congolais. Misala congolais yaka to soutenir yo. Yoka la mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Yoka mongonga Macron oya yebisio. Yoka mongonga ba président o ba uta ko yebiso mokola lobby tango telenga laki. Tango telenga laki. Tango telenga laki. Yoka mongongo wana. Ndeko langai. Bako suka ko wambake lolo kwa wakonto. Ose sula makasi toza eloko. Totika la mikolo mikepo Kabila bomayo. Izonga ipala biso. Lamuka. Yaka biso to simbayo toza la posa ya kufa la ote toza la posa ya makila liso etangate mais to komi siko la posa soulèvement populaire lokwa bino moko bo comprendre bo lamuki bo tumbi siko biso la bilo ba congolais to bengala mais soko boyi ba congolais ba ko siso jayo soko boyi ba congolais ba ko tika yo soko boyi ko yoka makambo séance lo bela bino ba ko tika bino pe ba ko sundola bino pourquoi parce que ba komona ke bozali bato ya mato imangongi kasi bolongola mato imangongi bolongola bolema parce que boko gagner te ata bosali lelo bosali jife bosali ndele Kabila sakangi bino bato la bino balembongo bakoboya boyebi likambo ya Vital Kamerhe etela mutu na ye Pierre soki Kangudi soki nani bino boyebi yango te tango bakele ko lia mbongo FCC poso ba nommer bo Kabila pesa rambon apesa ki bango 120 000 tango bachango la parti balei tango Félix nani Vital Kamerhe babeba laki tango babebani ayebisi mutu la lobi bima kuna ayebisa kenini ayebisa kela ko bima te ayebisaki la kobimate o bozo ko na esengo la ba congolais ba bandi ko sa fête ba che mandalala moi peut empêcher bango te poser miso te le belamboka Congo ba congolais bazo yemba biso te bango moko biso te to kokota te mamo seya to kosela loko te poto yo bande ko bela ba finga Bruno Chibala te likambote baza bande ko la biso ba bande ko finga na kaneleni po ba yebaki bakambo ezo ya liboso te ba yebaki te te nzamba tindeli bango molobeli we ekolo Congo po afungola bango miso po asembola bango makambo po bango ba yoka nana ko ekondima risque na za pauvre mwasi nana ko ekondima risque ya boy metango nazali kondima yango ezali nde Yesu Kristo azali moto na yambo kati nanga kati na réalisateur émission oyo pa kutisi biso na moboko limpate pasteur Didier Lompinga nde ye wana nde azali ko tombola biso na mateya ko bondela tongo midi pokwa pona ye ekolo biso Congo yango na bolanda ye na bokebi na makambo azali ko yebisa bilo na Simeon azali nani le faux pasteur o ba détruire Simeon azali nani bato mabe maman ya Félix o ya détruire Félix bakabola na Martin Fayulu Madidi ndeko no ecclesia moko bokabola ki pola nini bande ko la komi na suka na ye ko yebisa bino Kabila azui biso na article 166 lokola azui biso na article 166 alinga sala biso coup d'état po ya zonga président na lobi tout congolais lokola bato IDPS balamuki to boya bango te Félix na yebiso boy biso toza prêt à soutenir yo à condition moko kele ko yoka na Martin Fayulu Madidi to sala makambo to sala ngo posa to bengala bango Congo ezo lipanda lango après une année to 2 ans to sala maponami ya solo tout congolais azonga to bimisa ba prisonnier ya solo et puis bataille DPS boy bisanga so makamna bilote na ko yoka bilote na ina bloquer bino pourtant ngala bane ko benga bino to se soutenir na bilo bataille DPS to soutenir Félix en danger boboyaki le long de boye ko constater que disparition il y a 100 personnes le long de boye ko comprendre que Joseph Kabila la Vital Kamerhe basaki ba traître le long de boye ko comprendre bo pesa sanction la marque Abundu tangu la yebisa kibino bo finganga te bo finganga ba bêtise okutu na yebi atatina nango te bo koselanga ta makambo na zalate mais na accepter ba injure wala nyoso na ndimi yango lelo siko nana ko finga bato ngape siko na chaba micro ba na sa bilo ne bato la biso ya CCTV basala yebino batuni bino na butu balobi bino bato bozu bokonzi boni bima na libungu tulu bino pa bolingi ka to se mon kakala bino ke tant eza mon kérité tant eza to simba leboko to fouté dehors na bangolais soki banani bolimbisanga bangolais batute ba rwandais merci kabuya l'homme puissant bangolais ba programme angola no bondi ya botard de bono itibiso le bilo bomoko biso le bilo bomoko bandeko monoko nde beti mo libaku pour la kanda Félix ba rwandais siko bondi bi pena moto lokola kabange akonza ingeta Arthur Ndombasi ingeta bala mvuluzi to telema
bipai biso bozali ngonge beti biso nyonso kaka boye yeso yo malamu mingi yo pesaki ngai bomo ekozala se na seko bomo ekosila te aleluya ngai nandingi kolo ye esomasiya nzakomba folange itungia Martin Fayulu Madidi Elima suivement avec 62%. Nanya kobeta tembe na Fayulu oyo azali bomoni élection esalamaki na République démocratique nani ndabimaki président eli massivement Martin Fayulu Madidi azali président seye bisoto poni seye merci na bino nyonso bandeko langa article 166 ya mobeko likonzi ya mboka Kabila alingi asaka paraître lango yango moni asombi bato pona babenga na président de la République pour pesi bango mobeko ba comprendre que président za marionnette ba comprendre que président zali moto mabe ba comprendre que président zali na bolema yango babande ko lingela ebule a réussir te la kobomaye a réussir te la ko intimider a réussir na mobeko yango biso tolobi Félix un moment yango ya ko rater te ba crime o bo saliso ba fundi bino batayi de pes ba okanga bino parce que boke ko tumba parti boke ko bebisa biso to tumba te biso na passe na biso to bandoke na cour la koyemba bino bozo tinda biso ba soda bino bozo kota siko yo sango ya moyibi oyo yo la mosengo na longi sango keba na yo omoni siko moyibi no ndenge nyongo kosambusa basango yo ki koloba makambo ya lokuta ba choma monoko ya mabe siko mosengo lobaki solo to lokuta siko zo péter la mboka ba kongole ba votaki Félix ba votaki yango na Félix aki koteka bango bandeko na suki silanga awa merci la bilono so bolanda ke mission ticket soulèvement populaire to telema article 64 ngala zo sala yanga bilo pe bo sala yango mais botanga article 166 soki bo sazarder Félix a choix problème na ngai te na beti mbela mbote mingi na bino nyonso oyo bosepelaka l'émission oyo Steve Zao mbote na yo vraiment bozali ebele tika nzambe ya Congo amona bino Jo Merlino Musoba la Suisse vraiment merci na kabuya l'homme puissant en tout cas l'imbattable l'incontournable grâce na onde makambo ezo salama merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique merci na sango mokonzi bino nyonso mama Lilisa ya merci bandeko nyonso boyaki bopesi ba information bandeko bozo benga bolobi trouble ezali to pesi bino mbote nzambe ya Congo amona bino pe nzambe ya la gloire de l'Éternel azanabino bo s'abonner encore massivement pe bo soutenir émission bokozala de cité bye ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.